Monsieur Moutamba, le prévenu Moutamba, l'obinde barokata likambonae et asuka. Ici, il n'est pas question de dire Moutamba a raison ou Moutamba a tort, mais nous allons rester dans la forme par rapport à réquisitoire. Oyo, parquet abimisaki, pona koye bisabato, batika populisme, batika lolenga ya kosala makambo. De l'autre côté, Moutamba za ko organiser veillée nae, on dit qu'il y a la population oaza ko accompagner la jeunesse, tout le monde ba pasteur, tout le monde ba comédien, tout le monde ba tiktoker, tout le monde ba musicien. Il y a un mouvement du côté de Moutamba, il y a Bato Bazala qui déjà depuis le mercredi dernier le 27 au bazo promettre pe kozala. Lelo déjà ba yeba ki ke kozala, mais lelo zalité ba commission ngo mokolo ya lobi mardi bazo promettre kozala, mais aussi ba bimisi réquisitoire koza ko pekisa ba troupement nyoso balingi bato bazala te. Alors, je voudrais ici que chacun de vous en tant que analyste, en tant que cadre congolais, vous réfléchir autour, il y a réquisitoire, mais aussi par rapport il y a la manière que Moutamba se comporte aujourd'hui. Moutamba était voir le mausolée Étienne Tshisekedi à Tiki Fleur Naé. Depuis longtemps, il n'a jamais fait ça. Mais c'est la toute première fois. Lui qui a été qualifié comme Kabyle à l'époque, kabiliste à l'époque, mais aujourd'hui, il est Tshisekediste à honoré. Parce que Toloka qui a la Makamona Koloba. Na Lobara Souka, Loba qui a lobby, Komba ou Yaza Komene, ou Izo Elaeza ou Ela qui Étienne Tshisekedi, Atanga qui Nelson Mandela, Atanga qui moi, référence, il y a combat dans le monde entier. Aujourd'hui, Moutamba, Aza appuyé, n'a poigné à la jeune, au Baza Kolandae, pour ne pas parler tous les jeunes, parce que la démocratie nous oblige que liberté est là. Comment vous voyez le comportement, ce qui s'est fait autour, avant verdict, cette ambiance? Vous analysez comment? Vous avez la parole. Donc, l'élite Kondo et Tientisé, comme il a encore besoin de ce soit vous ne pouvez pas protéger les sépulcres de Tientisé. Motonioso, ou à niveau sala, et l'on a eu à Kenya, et qu'on a besoin de. So vous battez la l'élite à Kondo et Tientisé, et l'on y bossa. Motonioso, à la Moukinaye, il y a bandité, pour théâtre, naïe, batouba la dango, à Kende, pour la Kei, motiqué pas Kei. Et à l'Imawa, et si quand on essayait pour mon temps que de la Chine, si bon, tu as wawa, so, makanise bunga été, tiens, tu sais qu'il y a le 1er février. Bon, tu as kundo la yango, tu m'as bayaki. Bah, moi, on a dit, qu'on a l'élite à kondo, tiens, tu sais qu'il mais là, on dit pas quoi, tu as ma camonée, en bongo, ya boula matali, piata makola, tu as la boutique et paquet. Et ça, bah, tout le monde passe, hein, oh, bah, évitine, tu m'as bouta motoa. Mais, bah, combattre la l'élite, wana. Siko awa boza bokonzi botiki liliki yango ekomi boyi bongo ntango bolonga bokonzi ekoma weje mokonzi ya mboka ntango ata biloko azomituna nini lilita ya moto oyo alakisi ye nzela etumba bato bakomi so moto ya mwini na ntongo akei na ye botonga nsima ko Augustin Kabuyi kaka oyebi koya na sante te kokoloba maloba mabe eloko kobatela ya motu ya moto akufi na nzela etumba obengi oti bokonzi boyi bobatela yango te donc Moutamba serveur mate allez le 1er février on l'a vu là-bas akendeki kuna sikoyo bakangeli ye makambo mbongo yokaki Mandela bakangaka ye makambo mbongo nga abiki te Moutamba zimbo bakangeli ye makambo mbongo ntango otanga Mandela bakangeli ye po makambo mbongo Etienne Tshisekedi etumba bundi Fidel Castro yokaki batangi makambo mbongo na kati boye bakozongisa bato na nzela mabe ya bato ya IDPS banda bozwa bokonzi bolandaka te eloko moko te na etumba oyo Etienne Tshisekedi babunda ka mbongo na mbongo oyo esalami wana bato mosusu ejukisi bango na motema nga na moto ya IDPS yango eloko ekomi liseki te likambo akosakana nango te mpo moto akende kuna azwa bilili alakisa c'est quoi cette symbolique mpo na nini akomaka ministre awa akenda kuna akeba te na bunde etumba nakomi lelo ministre d'État nakende pa ya bakunda Kondo Etienne Tshisekedi anniversaire eleki akende kuna bozonga nsima mpo bato ya IDPS. Alors on a fait un verdict azo mobiliser bajeune autour na ye bato bazali koya bave eza kosala ya une forte ngonga pression sikoyo nasina lobi yango ngonga sikoyo ya komobilize ya esu te makambo ya mobilize se esili amobilize bato na ye so baya ebele so baya moke etali ye bazuzi basala mosala bango eloko tokomozela lobi yango est-ce que réquisitoire babimisi ya koboya batroupement eza une manière ya korestreindre liberté te bakokoboya yango mpo mobula esama
oyo komi ntango bakata likambo bayaki batie bazuze molunge sikoyo mpe bazo bakata likambo bakoma bato basangana te mpo mobulu ebima te mpo sikoyo ekomi loka bakoya kotia bazuze molunge yali malamu te nga nabelelaki yango banda poso eleki toyokaki ke bapression politique esalamaki mpa bazuze yango bakata likambo moko miso te tosengai batika bazuze basala likambo na bango mbala nyonso bakofinga bazuze basala mosala bamutu botika bango basala mosala bango mpo ndenge nga nayebi ete so bazuze bakosala mosala bango malamu te na Congo mingi bokonwa liboso o justice ana nango so babi justice malade yali bainjonction politique eloko koboma nga bakanganga balebele nayebi ndenge elekaka eloko koboma liboso yango wana injonction politique eleki mbala oyo botika bazuze basambisaki moto awa François Rubota naye akobeta lisolo bakataki batia na boloko mibu misato akenda boloko bapoliticien batelema bazuze baboya kopesa police po azwa ye bake dotia ye na boloko akota boloko bayambaki meme epai ya mokonzi ya mboka bakata aza na mibu misato na moto na ye na likambo ya lampadaire so nga mpe nasi nakendeka batindenga kuna kala basi batindanga na boloko oki ngai batika bazuze basala mosala na bango abuo Yeah. Très bien. Allez, Joël Kitenge. Likamwango yokata malobi, mais ba pression ezali de part et d'autres populations, ba bazo croire na mutamba, ba veza ko salama, ba nzembo za ko salama, ba kaliko, ba mouvement za ko salama, na ba TikTok un peu partout. Mais de l'autre côté, bandeko ya justice, ba sengi na bato, ba mi batela, batika kolandaka luenge ya bato. Ba troupement ya pamba, muta kokufa te, so ba condamner mutamba, ba condamner, so ki pe ezangi ba akite, makaba ko chaka pression na bazuze yalite po bazuze ba komi mona na sécurité kofinga bango bana na bango basi na bango yo za moto za respectueux à droit. Bon, merci d'abord pour la répondre à notre respectivement. Je vois que Rutanga Mike a commencé par fustiger que Mutamba Boni et Kendekie na mausolée Yatata Etienne Tshisekedi au Bussonios Toza Komemia, puisque Etienne Tshisekedi, au-delà de l'IDPS, c'est un patrimoine congolais. C'est vrai qu'il y a la peine et tumbara de pesne matisi, mais il a servi l'État dans différents postes. Et parti nous sommes à la membre adhérent permanent, ils sont sympathisants, ils sont mosika, ma partageaka makanissimoko, na Etienne Tshisekedi, il avait de fils de loin et de près, il y en a nombreux. En tant qu'Africain, en tant que Bantou, en tant que Congolais, au-delà de ça, Kassaïen, je ne vois pas qu'on peut privatiser la tombe de Etienne Tshisekedi à Moulumba comme un bien appartenant qu'à l'IDPS seulement. Bakoki kokomisa yango, wana ko réduire ye. Ko kitiseka kana niveau à IDPS, alors que Etienne Tshisekedi a comme déjà patrimoine, il y a au-delà de l'IDPS. Même pas différentes formations politiques na biso na Congo. Je ne dis pas tous. La plupart, je peux exagérer, je dis exagérer, 95% ou soit 80%, pas de jeunes qui commencent aujourd'hui. Il y a Boba Banda et Tumbakala et Belé ont les racines à l'IDPS. Surtout, il y a une formation pétunane. Je me souviens, et Belé, surtout, na Boba Uta Mingi Nikin, na ba université publique. C'est là où était la bastion. Il y a Tumba IDPS et il y avait plein d'étudiants sans engagement officiel dans la IDPS, mais qui partageaient et qui étaient avec l'IDPS dans toutes les manifestations. Pour eux, Etienne Tshisekedi est une référence. D'un côté, qu'on vienne ou qu'on le dise que pourquoi Kende qui ou Anini, je ne peux pas affirmer. Ndaïna Mutamba, relation à Bissosa d'abord client-avocat. Et je ne vais pas commenter ici à ce titre-là. On a analysé quoi qui t'inquiète Joël. Pourquoi la liste politique? N'a aucun de l'avocat conseil dans ce dossier, puisque là, il y a maire et à Banako.